Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Ngali susute asolsanga bien te. Ti na ye ko vandisa ye na lobi papa eza nini. A tout le temps ce kaye alelwaka naza fatigué. Ti kanga na lala na bieza nini. En fait okipanga isu to simba ngate. Vraiment tozwa ki temps ko sola na ye. Et après akobio ça va casser. Aïe senga 2 fois. Mobimba soko sengi ye kaka bosa na nisi. Na vai na partageant pe na motuté na bino, je n'ai pas le choix. Aza mobala balanga, il faut na sepelisa ye. Na ko pesa ye une fois. Ton na pesa oui na ko pesa ye. Et après vraiment le jour là le lendemain nango nazala ngate douleur moko natika ko kate na bomoyi nanga mobimba. Na kokate na komosomba kuna bakisi pona baka na keti na pharmacie na kokate aye na poko na ebise na bi papa ta mambo sali ngai nazo kokate je ne veux mata musala ya ndaku na sali te ko na ko benga petite sœur aya osala musala na kokite soki pe oboyi na ozo kokate c'est que to bando sala sute ngai bi réponse ni na ngoko mokati la nga réponse sec boy na baton belé to sali. Déjà c'est un biloko na se forcer na pesa pour na plaisir na yo mais na kokite ce que loko ko silikeza wana na une fois wana bo salaki on doit sentir déjà que dans Nice ça ne va pas. Oui ça ne va pas na kokate ndi na yebisa ye na lobi na kokate et non kokate ko sala mo akomi ce ko senga ngoka ko to sala c'était bon je to sala que c'était bon na bine papa nazo kokate. Comment ils ont l'ingéloko ils ont sepelisa yonga moi si na yozo sepelisa ngate na tuni na il y a quoi explique-moi un peu parce que moi nazo comprendre du soutien nazo mona oza mobalo nga na balate to sali 15 ans de mariage nazo comprendre yo le soutien ako lopango abenga ngai bisingai makaju na bisi nini alobi nanga mobali na yo na tonton wana na mona bango clarté na bisi na nini alobi une fois ba yebaka te na mona bango na coin ba discuter na locataire wana jeune homme wana yanda ko ya suka mais la façon donc moi le garçon na ndoko loba pichu na ndima kite ke ye mutaloba bon abando loba biloko mo lokola mwasi sikonga na zaki na sima ba to bazo discuter tant na komi liboso na bango na tala boy bango mibale mbala moko a changer comme le bana moi voix moko boy nga le bien solo wana OK na komi kolandela garçon wana maman na ngai ezata na santo moko te ko rêver kaza aza PD eloko moko te po moi sina yaka wana alambaka bazara na ye ele bakanga eloko te na support na tindiki na tiki sac likolo ya kiti na kota na chambre wena tala mobali na ngai sosala na locataire garçon wana mobali na ngai sosala na locataire okuti mobali na yo na garçon wana locataire wana oui na kuti na garçon na locataire na kuti na garçon na chambre na ngai otolala na mobali na ngai ine mosi wana na gangi na yoko kweya na sali crise na kweyi wana na yoko sutuka bafandisinga na mona mwana kolo pango bato mosusu pembeni nazoko oloba te bazotuna nga makaju nini na koloba te notala bango lokola kizengi na komi kizengi na isi bango eloko te na yoki ka bien te biso tokuti ogangi kaka boye tokuti ka mobali na ya lobi oyeka ogangi ngabi te eloko te donc on a déjà tant ogangi wana ndenge au perdant qui connaissance on s'est retrouvé kake bato bazingi yo na ndaku na yo alors ye le garçon là ça quitté ça qui est quitté na kuti ka mobali na nga vandi pembeni wana pembeni na nga ye pe ba otuna na ebita na kasaka kosela ta satan na lobi na nga yo ebi sentiment nga na yokaka kuna yo yebi yango nga nasengaka otosala oboyaka ti siko nasala nini na ebisi mobala yebisi nga soki olingi ovaa na nga ndimaka nga na bima na ye
to soko lingi ngana sala ka na Nice to abimisa ki gena ye Ishasa donc moi mobali akomi ko bwakela yo mo mkolo mobali ba jeton. En tout cas le monde à l'envers hein maman dans le mystique mo kila mo makambo kana bandango soki na salo na liboso na yo kana nge logo te yango na koma na ngaka kuna na bisi seke wana ko bimana epe oyepe pa na ngai na bisi yango biseri mona bilaka ba infection makasi na bela infection makasi na kanisa kitongo ba pisinga résultat mo bala osilika asilika te mama asilika te mibali baba ndoki oui asilika te apesinga mbongo landela mususu za ba douche changer ba so changer ba nini ba sous-vêtements nakasaka osilika po mibali infection yango wapi se ko pienga pe tant na ebise bon abilanga changer ba so mais ngapi na ke sala l'examen na ebise oui papa nzoka ne ben infection pesa ki ngai ezaki ya locataire wana mama ya locataire. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier à travers cette émission Face Cachée, une émission de Chebiso Télévision et à président Chic Moukadi, Balobi, Chebiso Télévision, Balobi, la chaîne qui vous ressemble. Alors, toujours avec cette émission Face Cachée qui vous est présentée bon par Langa, Gloria Moussamba, il a naturel, Balobi GM. Pour les intimes, mais ça n'a bon orbé en GM, mais ça l'ara bien. Alors, na Face Cachée, ya Moukola Lelo, comme d'habitude. Toza lisusu na une invitée, une dame, encore une dame, oyaye pebongo, ko partager histoire naye, to expérience oyo douloureuse aleki nango au courant ya vie naye pendant on a habité ça pendant ezaki après ou maintenant kala on a habité yemo kwaza la mieux placée pour na ko présenter to pour na ko bete la biso lisolo yango. Alors je dis bonjour à mon invité, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Comment on a s'il vous plaît? Comment madame Kajou? Madame Kajou, alors, l'isolo ni memi o lelo na plateau na biso ya Face Cachée. Na ko bete ya bino l'isolo zo le kana vi na ngai. Vraiment l'isolo zo sala passe makasi. Ezangi singa na esengo. Naza marié, mère de 2 enfants. Moi, volume s'il te plaît. Naza marié, mère de 2 enfants. Mobali nanga to banda kala tant notanga na université to linganaki to umeli vraiment ti aye ko balangai abalingai. On a fait maintenant 15 ans de mariage, tous ensemble. Je sais très bien que tu veux clairement makambo ebele ma oya uti ko salanga sikoyo ti sikoyo nazomona ata ndenge ya kobeta ngo même na famille na nga te même ata na mutu moko te yango na ye nani kopartage na bino parce que ezokufela ngai kaka nazokonda nazobela même bato ya famille na nga bakoma otuna ngai mais nazomona ndenge nakobanda te mpo eza soni. Nazalaka na bana na ngai na mobali na ngai
Na lopango tofutelaka toza 3 personnes na lopango. Toza na célibataire moko na kolo lopango na biso. Célibataire wana mwasi na ye pe ayaka wana. Zela na madame Kajuto qui ndemo molo parce que bat bolanda biso ba comprendre bien vraiment histoire yango ezandeni. Olobi que ozana mobali bobalani na ye bozana ye mobali na yo ya libala. Bo bandi na ye tombozaki na université botangi ti nzamba sungi bino bobalani. Boboti combien d'enfants? 2 enfants. Alors on a des enfants, est-ce que bo fandaka na katolpang bozo ko 3 portes, c'est ça non? Oui, c'est ça. Bailleur, locataire nabino, ça fait 3. OK. Maintenant continuez pour Batba. Oui, c'est ça un peu. Et ça qui tellement boé, mobile nanga comme différent nangai. Asimba anga lisusu te, asolsa anga bien te. Ti na ye ko vandisa ye na lobi papa eza nini? A tout le temps ce kaye alelwaka naza fatigué. Ti kanga na lala na bieza nini? En fait okipanga isu to simba anga te. Vraiment tozwa ki temps ko sola na ye. Et après akobio ça va casser. Mais ekomaki ce kaye to sala ndezaka na foyer. Soki aye na pesa ye nzoto ekomaki akoma ekoboya kaka tosala na ndenge ya sima ngana ebisenga lobi makambo oyo zango wapi donc alinga abosala amour par la nuit, c'est ça non? C'est ça, oui. OK, c'est ça. Na ebise papa makambo oyo zango wapi tosali temps ebele natikala koyoka te 15 ans de mariage, c'est trop madame, c'est trop. Natikala koyoka ete asenganga tosala na Nice. Na bise comment yo komo senganga tosala na Nice. Akomika soko boya so boy tikano kasi yo mto yebisa kingati. Parce que depuis bo banda libala depuis bo banda non ki chéri bozana na université. Si bo bala ni bobo ti bana mi balé wana. Fille garçon ou bien fille garçon. Fille garçon. Depuis bobo ti bana mi balé wana. Donc depuis on a vivre dans mobile no tika no ko senga okutu te ke bo sala même beaucoup coucher par la nuit et a comme ce ko senga ngonde siko. Oui. Akomo senga ngai to sala na Nice. Ebisi papa ngana yo to bandi lelo te na tikala ko kato senga ngana Nice. Donc en plus obi bien ngana Nice na ko kate. Soko répondre bongo o mona ebisi ngatika na okasi. Yo mto lo banga na osi ba ote. Siko na osenga yo loko sela nga yo zo boya. Ngana ebisi chérie, elo ni no senga nga déjà ni te na sala. Na sala na sepelisa kayo. C'est que comment c'est na Nice na lobi na kokate a insista ki asili kukuta lali le jour entre ça l'autre ezo kufela ka na motema a esenga 2 fois mobimba soko sengi ye kaka bosa na Nice na vai na partageant pe na motuté na bino je n'ai pas le choix aza mobala balanga il faut na sepelisa ye na ekopesa ye une fois. Oui, et après, vraiment, le jour-là, le lendemain, nazalanga te douleur moko natika ko kate na bomo inanga mobimba. Na koka ete na komo somba kuna ba kisi pona baka na keti na pharmacie. Na koka te. Aye na poko na ebise na bi papa ta mambo sali ngai nazo koka te. Je ne vois pas musala ya ndaku na sali te ko na ko benga petite sœur aya osala musala na kokite soki pe oboyi na ozo kokate c'est que to bando sala isute ngai bi réponse ni nango komo katila nga ba réponse sec boy ngana baton belé to sali déjà senganga biloko na se forcer na pesa pour na plaisir na yo mais na kokite ce que loko ko silikeza wana ndesi na ndo kokate na moyi na okufa na beli na sala une semaine mobimba na komo mo ndeti Nice na ngai za ouvert na komo zo ba kiss donc na une fois wana bo salaki ozo sentir déjà que dans Nice ça ne va pas. Oui, ça ne va pas na kokate ndi na yebisa ye na lobi na kokate et na kokate ko sala mo akomi siko ko senga ngo kaka to sala c'était bon je to sala qui c'était bon na bine papa nazo kokate. Comment yozo lingelo ko yozo sepelisa yonga mwasi na yozo sepelisa ngate na tuni na il y a quoi, explique-moi un peu parce que moi
nazo comprendre du sous-souté nazo mona oza mobali nga na balate to sali 15 ans de mariage nazo comprendre yo le sous-souté et après na komi na kipaka yepe penza le sous-souté po soki oyebisi makambo wana oyebiso ka bosala na Nice après na komo mona komo solo na locataire na biso ya célibataire na ba komo solo moi mingi ba komo solo na ba on a kipaka na ngai te. Il y a un locataire mususu mobile. Locataire célibataire mais moi ce n'est pas ya lamba kapé wana na yebi souvent mo pa ya na ndako soki loke zangi asenga kanga na pesa kae na yebi. Na mona basolaka mingi mona deux fois na mona bango deux fois bozonga nzela moko idée ya mabe ezala te tant que voisin bayebani bana mibali na mibali ba. Ah oui na yebika basola ndeka bat bazalaka omona emo po mona bafai na ndako ekuta bango soko bimi bafani bazoseka idée ya mabe ezalaka te. Une fois mona ko lopango abenga ngai bisingai makaju na ebisi nini alobi nanga mobali na yo na tonton wana na mona bango clarté na ebisi na nini alobi une fois ba yebaka te na mona bango na coin ba discuter na locataire wana jeune mwana ya ndako ya suka mais la façon donc moi le garçon na ndoko loba pichu na ndima kite ke ye mutaloba bon abando loba biloko mo lokola mwasi sikongana zaki na sima ba to bazo discuter tant na komi liboso na bango na tala boy bango mibale mbala moko a changer comme le bana moi voir moko boy nga le bien solo wana OK na komi kolandela garçon wana maman na ngai ezata na santo moko te ko rêver kaza aza PD eloko moko te po mwasi na yaka wana Mosina yaka wana alambaka bazara na ye idete ideta mokote Nathalie ninga zalaka donc mona mono seka kosina na kiparateur une fois tozaki na matanga na famille na bengi na lobi matanga wana banda ba akonta kufa mobali nanga wito solala kikuna ye na butu na bise papa tozaki na matanga tontine nanga kufelaki mobali na bise banda kufeli na ona kete yo moko yebi na bana na misala mwana kendeza kite mende ti matanga kende bi malobi fo lelo na kende ko lala na lala ta lobi na zala po esala biante souvent mobali nanga penza na makambo bitambola linga te ata matanga famille moko za moi street mais le jour là andima la facilité abisinga OK c'est pas un problème. Kana bisi okenga bisi bongo bana siko abina okezwa bana kende tika bango pas grand poto za pembe na grande sœur na ye na zupe bana journal na kena tiki bana na sokolika ndenge ezalaka na soko na bisava OK na ki matanga na ke matanga na komi na matanga na koma na matanga ngokuna matanga ebi masu lelo te ebi masu lobite ngabi masu lobite pourquoi bobenga ngate boisanga ebi masu lobite na yate ebi masusu lobite na tena na place na lala ebi misa susu makelele ton matanga ngoko bima osenge lisusu pata ko silika koboya na ebisi bandiko na bazanga bien si c'est comme ça nga na zongi na ngai na zongi ndaku na ndaku so matanga ebimi popesanga ka programme na yepe na benga pete na ebi mbali na ngaza na ndaku ide kutendo elanga kezwa bana na bite no zo na ngai bana te akina ka ndaku no zo bango lobi bafandi pepa mama kutu na yepe na bimi na rien du transport na komi pe liboso ya portail na beti pe porte bana kololo panga bafongole lingai na yepe na koti pe na ndako atindi kakika ndako bakanga te batindi bazwi rideau batie na kati bakanga cloté parce que heure ezalaki nani ezalaki ba 21h 20h ou 21h bonazongaki parce que nakenda na programme na lala na bendi pe porte po eza ndako na ngai na fongoli pe porte na fongola porte na moni ka salo ya pamba teviteli bakanga eloko te na support na tindiki na tiki sac likolo ya kiti na kota na chambre wene tala mobali na ngai
mobali nanga azosala na locataire garçon wana mobali nanga azosala na locataire okuti mobali na yo na garçon wana locataire wana oui nakuti na garçon na locataire nakuti na garçon na chambre na ngai otolala na mobali na ngai na banoka no bakri na bakri ya nini bakri motema na kuti panwa kile panza na kingai to na fongoli porte chambre mobali na ngai abali ngai mobali honora ngai mobali to célibataire belé na ye bana na université mama to le kina makambe belé na kuti abima na mwana mobali pe locataire na yebisa yo mobali na ngai zaka 15 ans 15 ans de mariage soko zio to zalaki to lingane kino ki chéri to sali combien na yebisa yo na gangi ne mose wana na gangi na yoko kweya na sali crise na kweyi wana na yoko sutuka bafandisinga na mona mwana kolo pango bato mosusu pembeni nazokoloba te bazotuna nga makaju nini nakoloba te naotala bango lokola kizengi nakomi kizengi naisi bango eloko te nayoki kaka bien te biso tokuti ogangi kaka boye tokuti ka mobali na yo alobi oyeka ogangi ngai bi te eloko te eloko te donc on a déjà tant ogangi wana ndenge operdaki connaissance on s'est retrouvé kaka bato bazingi yo na ndaku na yo alors ye le garçon na ça quitté ça qui est quitté na kutika mobali na nga vandi pembeni wana pembeni na nga ye pe ba tuna na ebita aye kaka na comporte uti matanga na bango ganya ngonga kutu na bangi na sotala ekala komizo bana zolela ozolela kasi ni na bité nazo ka bien te basombelo kisi na bité na ozo kisi na ndaku nazo mela bobima ya bino OK na bino ça va kasi babimi mobala vandi na tuni nazolela na tuni na sali yo nini osala nga boye na sali na mbanda pede na sali yo nini alobi na ngai yebe lengi nga na yoka wana ngana senga kayo mobala bangi ngate mama nakasaka ta wangana to lo bateza ta mvutima obakoma okosela sata batu nakasaka kosela ta sata nalobi na ngayo bi sentiment ngana yoka kuna yo yebi yango ngana senga ka to salo boya kati ko na sala nini na bisi makamni nozoloba na ngai makamni nozoloba na ngai lobi ka ona oloba na yoti ngana ebisi oyo yuto mutu mususu alobi ka ngai yo mobala bala yo ka ngai to tuna kete soka bandango ka mama na tunya ngai makambo bandango bandaka alobi na ngai depuis longtemps yo linga le pesa na ba date na ba moi est important en tout cas mon kilimakambo les choses graves mobala bisingai sokolingi vana ndakuna bisina OK na ngai nakase mobala bondela ngai mobala bisinga kene na ngaza po miteke na yo mobala bisinga sokolingo vana ngandima kanga na bimana ye to sokolingi ngana sala ka ona ni singa lobina nzambe na ngai na tunyo yo kaka nini 15 nyonso toboti no bana yo soko bano yo kanga eloko te me obala nga pona nini osala nga shock boye mobala bisinga etali ngai te banda na yeba makambo wana pichu wana komisanga mbanda mama abimisaki pede na ye nyonso abimisaki pede na ye abimisaki pede na surtout ngane toza sima po batolo bakolo pon bazanda ko liboso soki tovandi akoma kobwakilanga ba jeton abimisaki ge na ye nishasa donc moi mobali akomi kobwakila yo mo mkolo mobali ba jeton en tout cas le monde à l'envers hein maman dans le mystique mo kile mo makambo toujours de problème nzambe nanga pasi nazokoka ko ba jeton abwakela ko déjà on est nini ke on ba kana nini ngona akomo yembelanga nzemo mo boyengana voilà ba jeton est nini ngona obwakela bokelo vraiment ye moi si mobali na yo mama akubina tongo sola muki akomo yembelanga banzembo ngana salaki makwela ngana divorce
kombo bako benganga yo chéri bondowe ngana balakate nazali na ngai dumba mama na ngai azobwaka azobanga na ye te azoyeba te nobana no ndenge nini mama nobana ndenge nini mobali na ngai akoma mpenza omona na ntongo abimi na ndako atia koti kuna sololi na ye apoke mosala nazokonda ndomoni nazalaka boye te nazokonda mama nobana ndenge nini nobana ndenge nini mama toza bafiyele ebele tokende na mabale tosimba bana ebele oyo bana mola couple moko exemplaire tosimba soki 5 couple nazoyebisa yo oyo so bapomi ekwei mpe bayaka na ndako tovandisaka bango tosololaka nyonso wana soki nakanisi ezotrouble nga okondima te nazomona na kobanda epa nani nakolobela nani nazomona te nini osala nayebisi ye papa otela ta réputation na yo te soki olobaloba noza na épreuve nga na owangana na ngai nga nalobi oyo ozosala ngai eza nini olingi oboma nga to nini oyo ozosala ngai abina nga na bandango banda kala na bandango soki nasali na liboso nayokaka na ngai eloko te yango nakoma na nga kaka kuna nayebisi eseke obanda kobima na ye mpe oye mpe pa na ngai nayebisi yango mpe seri mwana belaka bainfection makasi nakanisaki ntongo bapesi nga résultat mobala osilika asilika te mama asilika te mibali babandoki oui asilika te apesi nga mbongo olandela mosusu eza badouche change baso change banini basous-vêtement nakasaka kosilika mpo mibali infection ozwi yango wapi se kopienga mpe ntango nayebisi ebongo abinanga change baso me nga mpe nakesala baexamen nayebisi oui papa nzoka ne bainfection apesaki ngai ezalaki ya locataire wana mama ya locataire mobala yebisi ngai oyo ezosala nga mpasi ti sikoyo soki nalingi te nakanga biloko na ngai nakende na ngai po ya otika te kobima na pede wana nazoyeba te biso pasi toza sur l'importance te na mokili oyo nzambe na ngai po biso nzambe asalaki mwasi po aza pembe na mobali nzambe asalaki mobali te na mobali bible kutu eboyi yango bible eboyi yango me oyo mobali na ngai aboyi na ye ngai oyo nzambe asangisa biso alingi na ye pede mama mpasi nini naza boye nazomona te na obetela nani ya famille na ngai yango na ebetela bino bosunga ngai bandeko na ngai bosunga ngai. Voilà, toujours de problèmes, toujours des histoires. Oh, ils ont s'est passé na bavi na biso, en tout cas bandeko la biso ndeko ko senga rara conseil ko katoli asalani atika libala ne mobala zo senga iso ka moni ko kokate azonga soki pa zongi explication nini o ya ko pesa na famille to na baso batunyo bomi libala pona nini o ba ki mobala kuma ne PD comment on préférer mibali que moi si donc ils ont vraiment ba question oyo bino balandi na biso nde boko pesa ye moi ba réponse wana na ba commentaire na bino o pe ba munke ba ko benga na ba numéro ko s'afficher wana ba pesa vraiment toli kanisito to idée na ndeko na biso maman na biso Kaju o yaza vraiment désespéré azoyeba te nzela nini ya landa ya libala to ya koboma libala na bino pe bandeko na biso mibali vraiment monde baby mokile c'est comme na suka to ebité to ko vraiment attendre de la fin au baloba na biso que to monde na mibali basi na basi bakomi ko lingana et comme une chose fréquent na mokili ataka à Congo te Kinshasa te même partout dans le monde to ko monde na komi très ebele mibali basi na basi finalement to lukani ni vraiment le monde est comme en envers. Ils ont vraiment conseillé on a copié ça vidéo que bossa là ils ont vraiment le côté les mila à la prochaine là et comme ata ba ko c'était mi be ko moko boye ba kuti mbali na mbali boye ba kanyi no keno kasho basi na basi bo keno no kuna po msusu ko résoudre vraiment ba problème moi ne komi ko komela biso vraiment. En tout cas je dis un grand merci na binos bolanda ki biso maman Kaju to komi vraiment na suka ata moi mot de la fin na batu ba kolanda yo oko ebisa bango nini peut-être oko lancer comme SOS na ata na mobali amso akoko zala ata na moi am sensible wana lisusu mama wana deje kufa po ngana sali nyonso mbele nga zonga esimbika te na komotela ka nzambe po nzambe muta yebaki nzambe muta sangisanga na ye nakenda ndako nganga te nalesa eloko te ye moko ya kati ya balingai
naza eloko osala te nosengaka nzambe ayebaka osunga ngai ye moto apesa nga libala so pamoni libala yango na okite ezaka ye moto osunga nga moto oyebisa ngai parce que nakomi komimona sali te nakomimona kele po mobali akela na mobali apo yesu kosenga yo kopesa ye mama na nga opesa te nakomimona nkele naza na mbanda mpe mbanda mwasi te me mobali oyo nakokoka ata koswana na ye te po soki azoloba nga naza te mama naza te nakomi osengaka nzambe kaka yango naopesa conseil na bato nyonso balandaka kaka te asali 20 ans asali 25 ans ndako olali te moyeba place etangaka eza te moyeba eza te mpo nga nazovivre nayebi te nzambe soki na vi nakanaka yango nandimaka te 15 ans de bonheur na biso na minute namona malheur moko 15 ans wana kuta ezipami nazomona su 15 ans eloko te na minute oyo nazomona su 15 ans eloko te mabeka ya moke mezipi 15 ans de mariage nayebi te nasala nini basunga nga ata na bapriere basunga ngai nazwa mobali na nga mpo mobali na nga aza catégoriquement alobi soki nalingi asala nga na nisi soki te ovivaka na pede wana nobana ndenge ni oyo humiliation nini na famille humiliation nini na bano tosima na libala humiliation nini na bato bayebi ngai nazokoka te nakoma kobelabela nakoma na nga maladif nabelaka kaka etanse koesanga onakana kobela te nakoma kobela bazotuna nga nini nalobi nazokompone te nakomika lokola mwana mwa azobazoba nayebi te réponse ni na opesa bango na oloba nini nazotala so na mobali te naotala soli na ngai nzambe alola yokanga mawa jehova yokanga mawa soki asungi ngai te na okufa vraiment nzambe nde asunga nzambe nde apesa vraiment makasi ya surmonter vraiment épreuve oyo ozotraverse oyo ezokomela yo nzambe nde apesa vraiment makasi ka ye ka moto osunga oyo mpe ka moto opesa courage ya ke oleka na basituation oyo mpe olongo obima vraiment molongi. Alors, je vous dis vraiment merci. Pour aller le vraiment, dans un commentaire mingo ça a été parce qu'elle a vraiment très choqué, elle a vraiment très abattu par cette nouvelle parce que les kelinga comme on a que donc comme ils ont préférence, moi leur préféré les mobile que moi si. Parce que tout le bani, envoûtement caca, diable caca ou bien et comme ils ont des normal. Donc pas trop de commentaires pour aller là. Merci Nabino Batboulanda Kibiso, merci à président Chic Moukadi, merci à la chaîne Bisso Télévision, hein, la chaîne qui vous ressemble. Continuez toujours de liker nos vidéos, commenter et ça la Bisso bien. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Bye. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ah ndebisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Le biko na bino et sengo na biso.